toujours dans la salle que bana ko benga ba maman pe ko benga ba papa émission na bino ba pour le mariage ensemble suivant ma melia ni tout merci na bino surtout bodef sanga matoi na bino bodef sanga miss na bino pour na la émission ya pour le mariage ndenge na yebisa bino toujours que émission pour le mariage eza pour na ko bebisa te mais alaka pour na ko bombisa ezaka émission tozo préparer bana ba ko na kati ndako libala baye bana kati ndako libala ba vanda na ndenge nini ba vanda na ba bokilo ndenge nini ba vanda na ba semeki ndenge nini même entourage ba vanda na ba ndenge nini même place à musala ba rifaka ndenge nini émission pour le mariage ezali pe na ba bokilo pe boye ba peta mbozo zo bana ya basi to ya mibali boko vanda na ba ndenge nini yango ezo sala ensemble ya émission pour le mariage ndenge na sa boye naza na kati ya mboka Kongo bino mo boye biso na tambola pamba te so na tambo fona sala bino musala awa na kati ya mboka Kongo eza bato ebele bayebi émission pour le mariage tokanisa kende tosala yango kuna na poto batalaka te si batalaka vraiment bato na kati ya kini batalaka penza batiaka penza bamega bazotala nga biso mama elia nitu yo moto se tola sekisa yo mama elia nitu yo moto seki émission na serre la mbongo mama elia nitu oh ah bon bozaka botalaka babi oui si totalaka lelo na ye kosola na makambo oyo etali bikolo na biso na kati ya nini soko oza mokongo oza congolais oza musakata oza congolais oza mongo oza congolais oza moto équateur oza congolais oza moluba oza congolais oza mutetela oza congolais libala eza lokola la musique n'a pas de frontières libala pe eza na frontière te mais eloko moko esali ngai passe le solo nombe terminer cette histoire vrai eza makambo oyo etali ya kobalana ya bikolo lelo toza na 21e siècle lelo toza na 2018 je pense que makambo oyo likanga ntango akala oyo leka ntango na ba 1948 39 boye na boye eza makambo tokosala susu lelo te so tosali bato akala mingi omona bapapa akala mingi na bamama akala mingi mwa ata mosu bakende classe te me bazalaki mayele bato alelo bazokende classe soki totali ntango akala tozala mona kaka soki oza mwana ya moluba oza mwana ya moluba 100%, soki oza mwana ya mokongo oza mwana ya mokongo 100%, soki oza mwana ya mbuza oza mwana ya mbuza 100%, ezalaka bongo na ntango akala vraiment. Mais après ntango Mobutu aye kozwa pouvoir ekomaki changement ekomaki kokota. Pourquoi? Parce que Mobutu abandaki kozwa motu ya bazaïr atindi imitation na Équateur. Ntango akende Équateur kuna aki kobala mwasi ya Équateur baboti makile sangani esali ke papa za mokongo mama za mbuza. Okomona Mobutu akamati musakata atindi na Kasai. Ntango akende na Kasai kuna aki kobota soit aboti na mutetela, soit aboti na moluba ya mushimai, soit aboti na moluba ya kananga, soit ake kobota na basonge, ainsi de suite. Au moins attends que nous connaissons. Ah maman a besoin de musonge, papa a besoin de ça, mutetela, mélange de sang et salinini et sangani. Mais naza choqué au jour d'aujourd'hui que nous kotala na 2018 à boyer, ba parents boke ne kopek ça va na baza di kolomi balé différent que baba la na te. Na rotange kolo te qui est kolo et boye kolo pour na ko éviter polémique. Mais ça na di kolomi balé. Mwana ya mwasi azuli bala mobali kwa bala ye tango yepa ba parents ko yebisa ba parents ke ba parents e ngai nazu mobali ko asa nini abala ngai ba parents ba mobali na yo aza ekolo nini tango apesi ekolo te ekolo wana te biso ekolo na tolinga ngo te ekolo na baza batu mabe mobala bango te ainsi de suite lukaka mwasi ya ekolo na biso lukaka mobali wana parce que ki mwana mwasi moto azaki mobali lukaka mobali mais il faut koyeba ke mwasi akenda koluka mobali te mobali ne moto akenda koluka mwasi po asala nini po abala. Comment mani le parc mwasi akenda koluka mobali po abala mobali nde akenda koluka mwasi aye na mwasi akolonte mwasi abali mwasi. Mais puis nos parents besoin pour rendre bana vie difficile bana basi ya lelo ceux qui ont commis déjà 22 ans, 23 ans, 24 ans, a commis un souci, a commis que la libala. Eh, tisikoyo, nazo la libala te, tisikoyo, nazo bala te, tisikoyo. Ba passer ba comment na pasi. So ba benga ba célibataire ba le katana ba na ba sebelende ba kenda. Na liboso pour na prière. Mais to ba benga ba célibataire ba na libala ba lingana liboso te ya. Bana mibali balika tiki bakende pour na prière non ezalaka nini bana basi bakendaka ce que on ba célibataire tala ce que veille de prière nous allons prier pour des célibataires ba célibataire on va au église au komona basi baza 150 mibali baza 30 pour mibali batula kati mobali ata komi na 60 ans asala kanini abala kaka mais moi si ça komi na 30 ans
Et comme tantôt plutôt, surtout pour moi, on a besoin de poto ma balle à parce que bana poto ma balle trop jeune. Au moins, moi, j'ai 22 ans. Moi, je suis dans le métier avec mon service de conseil à la Providence. Sauf que moi, on a été à quel âge? Ah, attendez, j'ai 23 ans. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Dans ce coup, tu es à 18 ans. À où tu as causé bac? Non, non, moi, je vais me marier. J'ai commencé avec mon petit ami, j'avais 16 ans. Maintenant, j'ai 18 ans. Moi, je peux pas grandir dans ma maison. Et qu'il y a qui m'a fait qui t'a dit. Il y a une étude du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut prendre pour le mariage ensemble, c'est ma mère et tout. Les lots, mais vous le savez, non, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mille papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, la maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la maman va dire, oh, comment va la zone de il faut se trouver dans lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a pour papa a sous penza. Tout ça m'a répété. Pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi Bien-être dernier, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour nous Maxi Bien-être pour notre papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique en Maxi, zoto kolemba et aussi la papa comme force. Comme un zoto kolongo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être. Et alors, pourquoi obstacle wana pour le bac école? Changement de culture peut être important. Tozo mona mindele baso bala na bato mondo. Mingi bana basi na biso.
o tozana ba kuna photo babali mindele au moins asali choix bi non non faut na bala mindele parce que na ko bota na ba métis abali mindele na ye pourquoi ba famille mindele na ba boya raté ko ba africain te ba s'opposer à capé le bi non yo ko ba la africain te mais l'amour est plus fort que la mort. Tant déjà ça se peli bolingo se côté na motema to lobby o matio kiti soka sobi na kobala dans un temps militaire pour dans un musale bela conseil la bino lelo dans un moment tenter de les a senti vraiment battant vraiment ils ont vraiment calculé na meki na solo ça ma solo ça ba minutes za linki za ka mukie mais ça vraiment efficace ça vraiment kilo oya ko tala émission oyo na kolinga a partager na ba WhatsApp ba to tindela ba to subata la po et enseigner na biso surtout ba maman oyo toza ko obstacle na ba vie ya bana mona ko ene ekolo na lingi ekolo yote na lingi mobali yote na lingi mwasi yote bozo tchabana na kati ya ba difficulté tout le monde à l'époque moi na président na biso ami tumbaka pona nini pona mobile parce que ba boyaka mobile na vie yo pona président oke no bale loko mobola bo moi na mi tumbaka les histoire mutu nyo sabota na tango ya Zaire ayebi histoire wana ndenge kambuka biso to mona ba tubamela ba poison pona bolingo po ba boyeka na bolingo na ye bazali to mona ba tubami cha pétrole ba mi tumba po ba boyeka mobile na ye to ba boyi mo na ye alors to linga te to nyo na vie ya bana ou bien ba ndeko na biso ba perdre ba vie parce que baboyi mwasi nanga to baboyi mobali nanga ndala lobi boy ce que moni que yo oza école moko solongo na ba ele mona moko aza école moko différent yo mama il faut ça la nini mama il faut zo mwana na mwasi o mobali mwana na mobali aye na ye ovandise na kiti olobi mama omoni ngane na za awa école na biso toza ba songe omoni biso ba songe to liaka boye biso ba songe to lataka boye biso ba songe to yambaka mibali boye biso ba songe to lengelaka mibali boye soko moni ke école mutu wana ezali mongo lobi mama awo yo ko bala biso ba mongo toza ba totolingaka komela masanga biso ba mongo na kokopana na bokilo na to meli masanga soki pe na siliki na fingi yo pe mata na fingi yo eza méchante soki na fingi kanga na biso ewumelaka te so na fingi le na tongo to koma ka ba midi kande osani ni kande kokina na mai ekosila mama oyebi biso ni to abo to aba Congo biso ba Congo tozaka ba hypocrite na kola soki nazolinga yo nzoka na kati motema nanga na lingi na ngai yo te donc soko ba lekolo na biso il faut supporter biso tozala ka ndenge wana nangi na silisa masolo lelo na kosikisela na nini awa na kati ya mboka Congo eza na garçon moko alingaki bala fille moko ntango alinga bala fille wana différence kaka ya bikolo na kotanga bikolo na bango te mpona koevite polémique différence kaka ya bikolo baparent balobi te bayebisi mwana bango mwasi babi non ekolo wana na biso toyokanaka te kutu na ntango akala ntango tozaka na bamboka ekolo wana ekokoleka place biso toza te tokoki kolia na bango te tokoki komela na bango te donc okoki kobala ekolo wana te il faut kaka yozela ozoka mobali ekolo na biso moto osala nini akobala yo mwana mwasi alingi kose mama na papa bokoyi obiki bapapa mosusu aka trop strict bapapa mosusu baza wana donc bazaka strict bapapa mosusu baza vraiment trop strict so papa aza sisi bomona ekomaka kobangisa bana tout ça botala ndenge siko makambo esalemeli ndenge nini azalaki kolamba mwana na ya mwasi oyo babwaki ekolo moko boye quelconque ebala ye parce que na coutume na balingo bala ekolo wana te mwana mwasi azolamba azokalinga Thomson boyebi kaka mafuta Thomson soki esote ou mafuta soso mafuta kaka ndenge ezalaka mwana bandeko kokalinga bambisi ntango azokalinga bambisi kati ya ndako na bango mpo balia par malheur lutu soki mpe ekwaki esaki ndeni mafuta esopaneli na elongi ntango mafuta esopaneli elongi elongi esali nini eziki elongi ya mwana eziki bamemi mwana na hôpital batraite mwana tikali tala na bacicatrice boyebi bien na Afrique chirurgie esthétique eza te tala sikoyo mwana akomi na haine contre baparent ayebisi mama omoni sikoyo nalingaki na bala na ngai nazwi mobali na ngai na bala bino boboyi na bala te mpona nini ekolo wana ni ekolo na biso bolingaka tobalana te mama tala nde nakomi boye papa tala nde nakomi boye te elongi na nga ndenge ekomi sikoyo boyebisanga mobali nini oyo akoya kobala nga na elongi na nga ndenge eziki boye nabotami boye te me naziki par accident siko papa na mama bino siko bolukelanga mobali asa nini abala nga bomoni te ke mwana mwasi wana soki abalaki na ye mobali na ye eke azika na kati ya ndako ya libala mobali angaki aboya ete libala engaki continue tomonaka to na kati ya ndako ya libala
moi c'est mobile à la maladie mon komona mobile akomi ni akomi ce qui comment ça s'appelle la salle mobile ta salle AVC na ye moi c'est mon boy mobile n'était pas mobile la salle AVC mobile mon boy moi c'était pour moi si a bel cancer mobile moto boy moi c'est pour moi ça c'est l'accident pour le colo et donc et ça la matin parce que nini bolingo et c'est ça qui bango déjà attaque tout aziki na kata ndako libala zola maziki mobile na ko boy ta ba moi c'est na maziki pour banda ko lambela nga tala ce que jeune fille aziki chez les parents nani akobala ye point d'interrogation question mark ninga banglophone balobaka yango na expliquer kana bino na expliquer bino ba maman bino ba papa bo banda ko vanda bo banda ko solola bo tala ke makamu mususu oya tangwa kala to appliquer yango lelo te loko to ko appliquer lelo ezana makamu mususu neti ba coutume ne na oto bisa bino ce qui moi na yazo bala tango mususu mutu moko aza ce qui libinza ce qui même ce qui na mboka na biso ba yambaka bokilo na malemba wana eza bien ah na mboka na biso ba yambaka bokilo na soso ya chulwa beni wana ça va na mboka na biso ba yambaka bokilo na pondu ya nini comment ça s'appelle pondu limbondo wana ça va o ba yambaka soki na pondu ya nini wana okauka na ya oya bantandu wana bosa ne babenga kango wana ça va o ba yambaka na lifo mais discrimination botika eza le sous moment te sikoyo garçon ata musubo boyeke pona ekolo wana bolobi ekolo wana na bino bana nakate sikoyo boko kende koluka ye ou bien boko sala nini pona lelo ngana tiki bino wana ndeka na yebisi bino soko za na ba question komela mameli ya nitu tindela mameli ya nitu benganga WhatsApp nanga boyebi ezaka ka Eliane nitu Facebook nanga ezaka ka Eliane nitu ndena bisa bino ke emso pour le mariage ezaka pour na bisa te mais ezaka kande pour nini pona kobongisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tatanza mkabisa kuna nzamba mbelesha. Never la betu. Mons. Bye bye. Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman, pour le mariage ensemble, c'est maman Eliane et tout. Lélo,
Mais vous l'avez dit, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, ba maladie à surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caméra, va dire, oh, pour mon père, il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ce pays-là, et pas ce pays-là. Faiblesse sexuelle, c'est moi que papa a papa a penza. Tout ça, on peut pour le copain de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. Maman il y a ni tout. Na cause Maxi Bien-être, maman il y a ni tout. À couper son numéro de téléphone, il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi, oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique de Maxi, zoto kolemba et aussi la papa comme un force. Comme un zoto kolongolo. Pilikini wa bokundu banzoto et cause la danger avec quoi? Avec Maxi Bien-être.